Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Bokonekanga bomo inanga papa epi malelo natikala libre nzambe na bomo papa na lola nalinda na kobeta oh oh uma 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 we uma 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 merci Jésus. Pasi bitumba eye na kolela lisusu te na kokumisa kaka nzambe de chronique 20 22 Sauli Musa Dawidi azwaki lobiko se na linanda bokonekanga bomoi nanga papa epi malelo natikala libre nzambe na bomoi papa na lola nalinda na kobeta merci Jésus. ata pasi bitumba eye na kolela lisusu te na kokumisa kaka nzambe de chronique 20 22 Sauli Musa Dawidi azwaki lobiko se na linanda bokonekanga bomoi nanga papa epi malelo natikala libre nzambe na bomoi papa na lola nalinda na kobeta oh 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 merci Jésus. nakolela lisusu te nakokumisa kaka nzambe de chronique 20 esika moko me tobondela Seigneur tokumisi yo topamboli kombo mpo toza malamu oyebaki ke tokokoma na esika oyo tolelaka oyo bazolela maona bato oyo bakoloba ete tika bawei bango moko balelana me biso toza wana mpona kosangana na bato oyo baa na mpasi juste mpona kopesa bango mpe mwa esengo ezalaka mpasi kokabwana na moto bozalaki na ye malamu moto bovivaki na ye pendant un moment moto bopasaki ne babon moment ke akabwana tika bino eza mpasi mingi douleur wana ezalaka na moto asi akufela ya kocomprendre douleur wana moto oyo akufela nanu te peut-être akozwango aventure tika ete yo obondisa mitema na bango et surtout ya maman mpe ya bana nyonso ya libota biso mpe visite na biso oyo kotala bandeko na biso ezala lipamboli mpona bango mpe mpona biso nyonso tokoloba ezalaka mpona lokumu na oyo nyonso ya mabe nyonso ezanga ntina eke mosika na biso na kombo ya Yesu amen. biso tosepela lelo tosala tour tomona o mama tomona kaka musika malgré programme eza lelo lobi bon bato minene ba personnalité oyo ya minene ezalaka bon parce que mona bimemi ezala esu ya famille te ebembekomi ya bato nyonso donc bango faut ba décider bango faut bapesa idée donc entre vous les famille koto famille koto bosangisa idée wana ni koma mosusu déjà encore na mosala bande kosala déjà wana ezalaki no bato nyonso déjà bana kati donc nous avons un mot à dire voilà biso pe tozala patient ya ozelaka programme et puis ça na biso poto et banini ya ko la papa na biso malgré ça passe et surtout matanga ça prend la tête pour garder bateau chaque jour il faut bateau balia il faut bateau ba ménage donc tout ça ils en a 4 dépenses
tout le temps matin et à moi et là on ça trop il n'a pas les choses on met que fait beaucoup mais ça nous manque qui bosser pelle la place à matin et à la ramon les autres nous allons ma belé et surtout tant que vous quand les choses corps donc ils ont de plus en plus ils pensent ils ont ma camarade donc voilà donc ambassadeur grâce que nous sommes ça là on a évité ce programme aussi déjà programme on a évité par rapport il y a programme au matin il y a papa on a évité oui tous ceux qui visitent il y a je crois bien chargé à communication à la présidente de la République avec qui pendant biso bon l'air aillé maman père Zagine était dans mon ébélité au Loba parce qu'elle a assez parlé à Loba qui croit pour que Loba oncle bazalaki wana bato nyonso to bazalaki chaka comme père zalaki wana tomisaki état des besoins état des besoins PC état des besoins net PC état des besoins nde état des besoins na kati état des besoins ba oncle na ba papa leki balobi que bosala tout bobimisa papa vendredi ya semaine la semaine oka nde tosolai na bakunda samedi po papa umeli na morgue bon la dame azaki d'accord bon moni pas za moto batindaki ndenge mo balobi aza motindami batindaki ye et après nde yo sala que l'air accueilli tout moni 18 ans bon moni ga yo mo tsolo ba institution ba mikonzi banini mamambo belé ba chelon bani ba mambo belé bon si si koto c'est la résultat parce que dans soulever mingi pour mo boiza pour na maman moni ko vanda boye et surtout dans l'âge l'articulation a un problème monde déjà à genoux problème n'est à genoux on est dérangé si qu'on a mis au vanda na ebo azo vanda boizu et tamboui et comme oui comment poser problème bon tous les africains ba bantou il faut vanda si les bon on n'a pas pandé à télé mais la minute ça fait déjà mal et comment déranger ça fait déjà mal tout c'est une compassion tout c'est SOST mais il faut le gouvernement soit qui déjà charge wana charge na assumer maman parce que là ça commence à faire mal. Oh là papa pas si monsieur est beau voilà oui pas si monsieur est beau mais comme on a football de la sous maman oh là papa mais beau pas si monsieur beau oh pour éviter papa si wana et ya on vaut mieux prévenir que guérir. Voilà le problème c'est ça. Deuxième des choses on a beaucoup de gens qui viennent ici à la maison. Le matin on va nous gérer tout le monde va nous gérer chaque jour gérer bateau. Et les gens là, il y avait beaucoup de monde ici, plein de gens parce qu'il y a tondi à moyen zati. Diminué. Na ba mito ba tusu ba sa bosane nga ba tusu ba tuna nga okunde papa ndeni bo bengi ngate. Non, to kundi non papa te. Deka to zo solo na tous les jours. Donc le biso to senga par respect na ba konza mboka na biso vraiment ça va le plus vite possible, donc il y a un mois. Un mois déjà, c'est trop parce que les lots, tout le temps, déjà dans la situation, il y a battu pour vivre quand on est tout le temps au bas. Quand on a battu, et avec les honneurs, il faut tout rendre pas papa Nabiso, il faut ils la mérité. Donc il faut bien organisé, il faut la place européenne, ils la bien orienté. Voilà. Maintenant, tous en a choisi, mais on peut faire ça vraiment le plus vite rapide pour et où Meli, maman a été beaucoup fan déjà et ça fait mal. N'est qu'au retour le baquet, tous un problème, surtout rajouter encore problème, surtout éviter tout au surmontant. Nous ne savons pas comment les digérer, mais nous sommes dans le cœur avec la grande famille. Oui, donc voilà. Il habitait le roi et bien nous quitté total Bob Molema. Malgré les hauts, les bas, bon, ça sert à rien, hein. Courage toujours. La vie toujours c'est comme ça. Ablo monsieur c'est bon. Là c'est pas un oiseau il y a une séparation monsieur la rôle lié na musapi. Eh, c'est quoi? Tala lianzi ninga wa bela ko koti le ko na ta catch o ba mu poussa est-ce que so le bela lianzi aussi qui l'aurait hein au permis donc voilà donc la séparation monsieur Zara na mo fo mutaka bwana mo tout faut ça voilà la part là
à part maman bon qui les a bon et n'y a pas de même sous il faut que les bosses perdent les lois c'est qui non papa nous taquer les bosses c'est toujours comme ça et il y a déjà donc le bagarre déjà depuis un moment que Boutaki n'a ma belle Bozon n'a ma belle et on a accomplissement la parole là plus mobile il n'est pas un fils de l'homme pour mentir donc comme il n'est pas un fils de l'homme pour mentir donc faut qu'on a maloba naïe ou aloba que ça il faut qu'on ça va donc comme il est derrière sa parole pour accomplir comme aloba que non mon na ma belle on a peine à ma belle donc le biso la minute no sala izara ya kumisa nzambe web sekra kino to kumisi yo po maloba no sala nini ekokisa après on nzamba ozo lokumu à part wana nzambe mo ayebi a lokola mutu akufi soki neti eloko mu eboyimte bando leka na nzela na yepo bango bazwa kwanga ayebi pe façon mususu akosala kikwanga ebe na nzela mususu donc azara multi système donc ce bando na nzela na yimo ayebi nga ko recadrer yango po asala si nzambe azwi déjà mutu moko lokola papa Brazos na kati déjà libota banede ya ko préparer mutu moko au pas lokola papa Brazos oh tano ando sala makambo mususu comprendre que non c'est comme si va remplacer mutu tonne donc au moment que de temps à autre au moment que moi souci bando kita parce que au moment image moko ya papa ils a déjà la famille donc ils ont encore makambo et puis que ils ont battu mususu ba kufa ou maman yebi maman déjà à folie ou il s'en a rapide pas si ma casse mais quand bafana c'est ça nini et les cas qui donc ils ont maman les cas biso peut rejoindre papa tout kita tout mata donc biso l'essentiel car qui tout tambola malamu no mokili c'est ça avec 85 ans et c'est pas une mince affaire parce que d'habiter ba jeune et belé l'autre mona qui a comme âge bois kufi moi qui a Mélidiam Belongi collier au papini âge d'oning on en a 22 23 ans yo 23 ans mais Elongi collier déjà parce que attends mais déjà dans les 85 non parce que moi je crois génération presque oh bazalina papa du Brazos bazali sous-sauté génération nyonso voilà ils ont comment appelle à 85 ans ba comment pété tu vois moi tout souvent ça ba succès makasi mais ba comment ils ont gérance à temps gérance à vie succès mususu ton yaka so yebi pe ko cadre monter ils ont nabi donc c'est ça vie ils ont la réalité là so ka ko s'adapter à la réalité à vie wana ni salo malamu donc voilà ma nini yeza monter so ki nini te so ki amsu te beki mutu moi ça qui biso mabe c'est à nous les gars nini ya bible ça biso na nini et le bible pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc, ce biso de l'imbicité, l'imbicité peut bisoter. Donc, pour se dire, on a déjà établi ça, nyonso déjà. Il y a formule nyonso. Ils ont formule mot ezana biso ce que tu appliques à formule wana. Donc, ce que tu as donné, tu as formule, tu as une solution, c'est tout. Tu as une solution. Donc, nyonso ils ont déjà. Donc, ce biso de l'imbicité, nous n'avons pas l'imbicité. Peut-être banda papa ju moi et a d'une zela au kende place qui opé mané peut-être au betsa mi pe mabaku ou qui peut passer musu pa yebu abetio libaku moko boye mais ils ont makambo limbisa peut-être ba yebi eta ou ils ont monté même mana ndiko bob tant a eu problème peut-être bande ko musu pe abeti libaku ndiko bob limbisa parce que bon tu es habité donc makambo musu za fausse la analyse ou lo banini na lo bananani donc voilà l'essentiel des où ils ont le primordial bisoto tikali pour papa zoyo ka bisoté papa yebi lo mote ya yebi tout fandi boy bisone to za awa to fandi wa ne to soit conscience ce qui ezaki a ya mabe sala b ce qui ezaki o ya mabe sala donc mutai ba conscience na ba ningo tambo na place papa ki ya yebi tambo na biso pe totika tozana na conscience oyeba parce que souffle de vie ni muteza yango ni nakata bomo yango so ba bendi ngara esili donc tozana na souffle di ba perception no grâce wana biso pe tozwa temps ya oyeba parce que tozana biso ba yime to sala masumu chaque jour mutu moko taza saint mais nzambe quand même apisi biso opportunité ya okota tina kata lié très saint
wapi nganga nzamba banda kozwa mbeka ati osengelo bonimbisi mezaka su bongo te ekoma yo mokende oseni bolimbisi nzambe limbisaka na sayibola donc procédure eza lisusu ya koluka su nganga nzambe mpo nganga nzambe kozala na tante poso neti oke osayi lisumu munaki luka nganga nzambe aza ya tante donc lisumu esali liwe ekuti yo oke lifule yango baprocédure échange nango yo moko osayi lisumu na yo oreconnaître osali bolimbisi ozalaka toujours na relation malamu na nzambe na donc c'est ça vraiment l'essentiel pour biso bana na yo to oyebisa yo pour encourager yo lisusu qu'il y a encore de l'espoir donc ici il y a encore de l'espoir même si le papa tiki biso tozawana non pour na ko so tie makanisi belé tu te poses trop de questions il y a un petit bénage ba malade mususu parce que ba malade mususu ça va provoquer un sou na ba raisonnement tu te poses des questions au monde il boti sou et l'eau mususu ok biso pe tozala na posa na pourtant yo si olingo tika biso opesi sou pasi na pasi tozala donc olingo tozala na yo to vivre encore le temps où nous avons opesa biso voilà parce que mutu liwa ikozala na ngo peke to kufa mais mutu biso pas go précipiter liwa na ye ouais tu es que to kufa mais mutu musu pe na yemo na précipiter liwa na ye or que ça qui tant na été voilà donc le roi biso tant na biso na les abongo to précipiter liwa te soki nzambe abengi biso mikolo ya wana teke mais biso toala na posa na yo voilà moi moloba na biso ya pourquoi il y a d'autres humains qui la mama to yebise pe malobo ya biso uti pa bana bino ne bozana maloba ya kilo biso pe obo yebisaka biso tokangaka ngo mwanamu soko pesi boye soko mwa muki azoba na mokolo afandi ya bien a comprendre mama eloko mona boloba ngo sur 7 et la racisme ko yo comprendre au commis de place na ngana ko ma oui singa de até ngalo babo donc yo une na compréhension ma kasi par rapport na biso donc voilà et nous amis kana posa ya ngalo bana bina bénédiction pour na biso de soba na petit kali zamba sunga biso kaka l'état na biso vraiment avec ba démarche ils ont vraiment ils ont pena malembe trop et ça là vraiment bien té na bato musu ba ko bosa là c'est pas bien mais tous on a toujours wana poto honorer papa na biso na ba dernière chez jour là voilà merci et bité maman soki vous avez le kaboko pour rajouter rapport il y a visite na biso merci bien d'abord merci mingi balobaka maki ya soso pe te yaka susu otenka kitoko makasi vraiment nasepeli na bino mpenza bana nasepeli okitisinga o motema mwa moke na se kasi ezali nango kaka mpasi ndenge bolobi wana ndenge bolopesinga motema pio kasi eloko moko yango nazoseka kaka na bakonzi na biso batelemisa ngai batelemisa ndenge bauti oloba azali kosenga te ete boye na boye te me batelemisa nga mpo na biso baafricain soki mobala abundami nano te ozali ata na droit moko ya kotelema te kokenda meme kosimba bamayo il faut basimbisa yo olia oza na ngonga il faut olia na l'air osala boye nga c'est déjà 1 mois tala âge na nga akoli bongo yango nazali kosenga kaka na bino bana nga bolobela mpe bango batata na bino bakonzi bakoka kotongola ngai balongola ngai na esika oyo nazali ngai mpe nzoto ezonga nasalanga bato baktivité na ngai nakoki kovanda boye te bana papa tiki bakoko banani faut quand même sokonga moko naza na makasi te moto akosunga azali te yango wana naza kosenga bino merci mingi merci peut-être napesi bino merci makasi nzambe apambola bino bokontinue na mosala na bino ya koteya nga kitoko mpenza na sepeli merci beaucoup. Ok, merci Sauli Musa Dawidi azwaki lobiko sena linanda bokonakanga bomoi nanga papa ebima lelo
natikala libre nzambe na bomoi papa nalola e nalindana na kobeta e uma 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 we uma uma uma. Merci Jésus. ata pasi bitumba eye nakolela lisusu te nakokumisa kaka nzambe. De Chroniques 20, 22. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.